bandeko eza likambo ya kokamwa parce que batu ya Francfort na ebite soki na Francfort bopele bobala ozali wapi, Charlie Kashila ozali wapi, ya solo papa na biso Dona ozali wapi, bandeko na biso ba Congolais bozali wapi, oyo bolobaka na kati na ba radio oyo boyaka kopesa ba intervention ya lokuta mais botiki ba Congolais basali PPRD na bango bazui 50,000 euros. Alors pasteur Kuba ye akendaki na kati na Kinshasa azali na groupe na ye oyo bazali na yango kuna na kotanga kelke batu ya groupe na ye oyo bazali na bango kuna bandeko oyo bakopesa nga lisusu bakombo na bango lisusu na beta bango yesolo bandeko ezali vraiment makambo oyo ezali ya pasi yesolo bandeko bolanda na kati na bokebi mpamba te makambo oyo ezali kosalama na Francfort naza koyeba te Charlie Kashila na bopele bobala bozali wapi, ba combattant ba résistant bozali wapi, mama Mireille ozali wapi, papa Eze ozali wapi, batu nyonso tu bozali wapi, batu na kati na Francfort bozali wapi, Angolais lokola Kuba oyo azali muzombo famille na ezali na colonne awa toyebi bango bazombo akomi ndenge nini mutu ya PPRD na yebi te ba parti politique ya Kinshasa ozala no Rwandais ozala na yo Ugandais okokota na okaka na politique ya Congo soki okei pona mbongo. Alors bandeko wana bazwi mbongo na bango 50,000 euros ekweli bango mobimba pasteur Kuba mutakendaki na kati na Kinshasa bandeko boko ya koyoka guerre oyo ezali na kati na mboka ya Francfort soki ba Congolais bazali ou bien ba Congolais bazali te makambo oyo tozali koyeba te ekosukela biso ndenge nini ba Congolais bazali to ba Congolais bazali te papa na biso mayamba ezali pasi makambo oyo tokosuka nango wapi. Merci papa na biso mayamba kuna na régie na masolo na biso tozali ko beta ya solo bandeko oyo nyonso tuna koyoka koloba na kati na nini oyo nyonso koloba na kati na YouTube bandeko azali combattant ya Allemagne en tout cas bandeko bobenga na yebo ebisa yeke DSV ayebi yote lelo tozali komona ba combattant bazali ko bima partout onga azali combattant ya Allemagne ozali combattant Allemagne o s'inscrire wapi nani ayebi yo omibimi ndenge nini bandeko il faut faire attention na ba combattant misusu o bazali ko bima parce que mutu akofanda kaka baza deux personnes boyebi bango te babengi mutu na kamera balati ba tenia ba soda na ba bikoti na maneti ya mwindu okoyoka ngala azali combattant ya Allemagne
o defanda babiloko nini? Combattant Allemagne ya fufu, combattant Allemagne ya nzala, o defanda nini? Pona ko benga ozala combattant, ezali pona ko leka na kati na micro to na télévision ba filmer yo ba che film na YouTube ou bien ezali par ba action. Alors ba combattant Allemagne lelo bino boko bima bolobi ke biso toza ba combattant Allemagne action ezali wapi? Ya solo bandeko ba combattant Allemagne naza ko pesa bino directive pe musala. Musala nazali ko pesa bino soki bomoni combattant abimi bandeko bozali kolanda abimi na video onga nazali combattant ya Allemagne boye bisaye DSV ayebi yote ba radio patriotique ayebi binote pambate ba action oyo bosali na kati na Allemagne. Ya solo naza ko pesa bino ba action ya ngoyo na kati na Allemagne. Batu ya PPRD toboite batu ya PPRD bakoki kozala na bango mutu na mutu akoki kopona tendance na ye soki azali congolais mais mutu oyo azali angolais na yebite bandeko soki ngai na lobi mabe bandeko bino bokota ngana ndimaka ba reproche soki congolais azali na ye mutu ya PPRD asali choix na ye akoma mutu ya PPRD ezali choix na ye asali biso nyonso tokoki kokende nzela moko te biso topona na biso na opposition bato bapona ya PPRD basala choix na bango congolais mais soki oza congolais te ondimi osala choix ya PPRD donc ozali monguna na biso pamba te yo za congolais te bitumba ezali ya biso ba congolais bana ya mboka yo ondimi osala choix okota na makambu ya ba congolais etant que yo muzombo angolais oyebi makambu na biso ba congolais te alors ozali ennemi na biso jire ya so bandeko yango tozali koloba soki bandeko bazalaki ba congolais bakoko basali choix na bango mais tomoni ba congolais te tomoni ba angolais bakomisi ba ser likambo ya kokamwa église de réveil kokene lisusu kosambela tende kona ngai na kati na église pasteur wana komisi ba ser nyonso tu ba membre ya PPRD na makasi toute autorité vient de Dieu ba frère nyonso tu bakomi batu ya PPRD parce que pasteur azali moto ya PPRD mateya na ye bokonzi nyonso tu epesamaka na nzambe mbongo nzambe moto apesaka santé nzambe moto apesaka mateya ekomi na kati na église lolenge wana baser na bafrère bakomi batu ya PPRD ya solo bandeko esika o 50,000 euros ekiti na kati na mboka ya Frankfurt esika oya pasteur Kuba oya kendaki kozwa 50,000 na ye bandeko asangani na bandeko oya bazombo bandeko na biso ya bazombo oyo basangani na bango na kombo ya JC Mambo JC Mambo muzombo akangami na pasteur Kuba oyo azalaki musulman makamune mususu ezali ebele o bandeko bazali kobenga wana tokokota te pamba te ezali vie privée na ye tokokota na makambo na ya sasa basenzi te mais tozali kolobela likambo ya mboka ya Congo likambo na ya sasa basenzi wana tokokota te vie privée na banzi toyebi mwa mingi tokokota te mais likambo o tozali kolobake likambo ya Congo yangoyo alors azali na ba membre na ye bato baza ko soutenir pasteur Kuba oyo azali angolais d'origine angolais donc azali angolais 100% JC Mambo ya solo bandeko ya Frankfurt vraiment na yebite muto Frankfurt nyonso ko benga na kati na radio périphérique soka lobika aza muta Frankfurt na okata elilemo pamba te boza ba yuma ba congolais muzombo en angolais akeya komi muta PPRD aza ko konza bino kuna na kati na Frankfurt abongo boya na kati na ba radio boya ka koloba JC Mambo angolais Toto Matumona bangolais wana basangani batu ya PPRD ngaye ba Charlie baza wapi bazui lokola batu tu na kati na poto bakomi na bango bapomba bazui mwa type moko boye en tout cas ambara o angolais bazui pe bacheye
yaza pomba na bango muto makasi. A na kati na poto muto makasi il faut azala. Ha na yebite na mona mutu na poto alobi ke ngala za pomba. Okoya na babiloko ebele. Biloko ebele okoya na yango ezaka makofi te okoya. Mais na comprendre te ba Charlie ba bopele bobala baza ko banga mbara baza ko banga bata Frankfurt o baganga ko ngana fana na Frankfurt ngana fana na Mannheim ngana fana na Epnay ngana fana na soki na nini bozo banga batu wana bangole ba dominer bino ba komi batu a PPRD ba komi ko pesa loi na kati ya Frankfurt. Makambo eza pasi ya solo vrai congolais ceux qui a koti témoin na Frankfurt tout ndeko to azali kolanda radio lisolo soko zana ndeko na Frankfurt na Mannheim ceux qui a koti te bangolais wana nyoso tout bazana complice na bango vrai congolais il faut to mona identité na ye to yoka ye aloba likambo o ezali vrai bandeko ba congolais botika ko benga ngana ba téléphone bo pesa nga ba information ngai na lingaka muto ya ayoki likambo na radio a bengi akoti a confirmer yango. Alors ndeko nyoso tu oya benga nga na nzela ya téléphone soki akoti te na kotanga kombo na ye na nko parce que aza ko banga stempere moto nyoso tu oya benga kinga na téléphone soki akoti na émission oyo te na kotanga pe kombo ne na kati na radio lisolo stempere aza ko banga bangolais soki bangolais ba menacer yo benga na kati na radio lisolo soki bangolais ba zikisi yo benga na kati na radio lisolo to tinda ba combattant oyo babima na Allemagne oya fufu oyo bazali ko sala eloko te action liboso na za ko tester ba combattant Allemagne honga na za combattant Allemagne honga boy action liboso to zali ko senga bango ke bangolais ba komi batu ya PPRD na Allemagne bangolais ba congolais te. Alors bazumbongo baza ko déstabiliser lit na biso ba ser o bazali ko kena ko sa église bangolais baza ba congolais bango nyos toute autorité vient de Dieu. Pasteur moko aya ko kotela biso ayebisa biso toute autorité est-ce que toute autorité vient de Dieu. Ya solo bandeko to le kanana na mwa mondule wana to fungoli ligne na biso na mondule oyo wana vraiment mondule oto sali ko beta bandeko to fungoli pe ligne na biso moto nyonso to ko benga to ko yamba ye poto débattre ba vrai compatriote ba vrai ba congolais ba to mona ba ona nzela ya singa surtout bana Allemagne o ngana za combattant ya wapi combattant ya filme ale bitumbe zali kuna na Frankfurt bangolais ba gagner monopole ti boko mona ngolais na komi ministre ti boko mona pesi candidature mais bino ba congolais bozali kotala quel mawa quel pasi mama na ngai papa mayamba moi lo yembo pesa nga moi kanda lisusu pona bana koloba pona finga bata Frankfurt nyoso tu oyo batiki batu wana bakonza biso de frappe au pau Gunther Zugambondo Oyambalo c'est l'étoile du berger Grand Mopao la barrière hors norme ouais force de frappe Sandra Kameke Ata Sucre Zalaka Jules Tortue Tokomi le système à débabord et Kirin Gonzola des Imagola. L'homme est petit, Dieu est grand, tout le monde le sait. Mon pas au Mokonzi le maximum. Je banquier, le feu c'est le feu. Dégué Mouniato, un Parisien qui se respecte. merci na bande